Bokoto. Population nyonso ya Congo partout, États-Unis, Amérique, France, Belgique, Londres, Canada, Asie, Amérique. Biso tozali awa ngayo Ibrahim Kabila mutu bautaki ko aleve ne nasengi na Nzambe merci mingi ndenge ya protéger biso ya mibale président de la République Fati Beton atelemeli peza makambo oyo asibiki mabe alobi bozolandela justice ndenge esengeli te nalingi mwana wana azala libéré aza congolais aza na droit ya koréclamer makambo na ye bolandela justice ndenge esengeli. En tout cas merci beaucoup na président de la République alakisi biso ke état de droit eza ya solo nalingi bino nyonso bacongolais bozala kimia boyeba ke naza déjà libéré awa na à partir ya 23h30 comme ça nazalaki libéré awa naza na ndako na nga na vandi mais la lutte continue. Kombo ya mzee kokufa te, kombo ya mzee kotikala seseko biso toza bana na mzee eza ya lokuta te eza ya solo et puis to continuer toujours ko réclamer mort ya papa na biso justice esalema et puis ndenge toza boye oyo amoni ke aza mwana na mzee eswe aye tosali test ADN tosali et puis toyebi ye soki aza ndeko na biso tokoyamba ye mais eza te ya kotindelaka bato na nzela bokende tozokende na okinga kati bokendanga kinga kati kosalani donc nalobi bokende na nga na justice nde ezalaki chance bandeko na biso ya wewa bazalaki wana batuni likambo nini na babi bana mboka nga naza ndeko na bino congolais en tout cas coup de chapeau na bana awewa nyonso ya Kinshasa coup de chapeau na babi naza ndeko na bino congolais pona nauti ko réclamer mort ya papa na ngai justice esalema nde bato akinga kati bango bayeba memanga na kinga kati yango Nzambe asalisaki mingi bomoni na makambo nyonso toye kobima. Fati Beton président peza olakisi ke oza moto ya justice atindi bato baye mpe major baye kolongola nga na baye mosala oyo. Ibrahim Assise mission. Olobi na ngai pour éviter Ibrahim va traumatiser pour la sécurité Ibrahim. Fa Ibrahim na kechi na yo, mais Ibrahim ti place mutuka. Ibrahim eza répondre aux autres. Mais ce qu'on te promis, on dit voyez là Ibrahim. Ibrahim alobi ke na senti ba filer biso. Nabi na neni nabi na senti et tension ma beza na senti biso. Bandi koya. Bandi koya. Promis ni kosa. Mutuka wa azalaki nango eza mutuka na ete ezaki mutuka na ngai eza mutuka na biso ya musala eza na commune tango ye aye na musala aye mission azalaki na mutuka te voilà biso lokola ifala bimati na wileri aya kozwa transport ozwa taxi akende asengi nga na pesa ye mutuka biso topesi ye mutuka aye boye siko bakangi mpe na chauffeur na ngai bakangi mpe na mutuka na ngai yo mpe soko lingo leko koleka te yezala Fati soka alingi aleka koleka te moto nyonso alingi aleka na emission akosala nini makambo alobi na emission bino bolandi te ese nga nafingi mutu ese nga mutu nalobisi ye yemaka alobi te afingi moto to afingi te sikoyo nga nayebi te ani mpe na mutuka na ngai alobi nanga mutuka bakei nango na commune eza na commune eza boye te eza keti moko ya chokola osali mosala toloba okambi resta te bakangi na mutu ye place bake na yenga na yebi te mena koma na polise apesaka information wana mbanda yo oyoka ezali ya kotuna mituna ozonga na batelefone ya koloba
Alisa kotuna mituna esi. C'est la Toyoka. Ayoki, aleveye, ikayina batu bozalaki awa. Voilà, comment on dit confirmer le peuple congolais qu'on vient de me libérer tout à l'heure à 22h si je ne me trompe pas. Je suis libre, 22h24. En tout cas, merci beaucoup à la justice congolaise. Je crois que la lutte continue. Pepe de bon monter pena kulikwa nde Congo bon to zele bon na mutema kindoki ya modèle ya mabe ya boye ya kende ko na bino revendiquer tana ndenga lokuta mais seulement a signé Kabila qui n'a porté plainte à l'acte mais trop c'est trop biso tout le monde ndé ba souffrir na Congo bino pepe ade na bosali loroni FCC bosali apa ko yiba pe bino ba 200 millions ko bino bo ali peme ya Nzambe na ka Nzambe ba ko kanga ba yuma te ba akuna mais caméra na kata kasho État de doué bandika na caméra pour Kabila Kangisié. Et Félix, démissionné te yaya. Au quoi démissionner nous kate au lobby démissionner si peu Kabila touche. Donc Kabila utilisé pour détruire peuple na yo moko. Bande ko na yo. Bande ko no peda ba congolais makile etambola biso zapi ya yo. Donc Kabila joue le quoi pion na ya bando sakana no muninga no mobali. Ana armée nini démissionner boya. Na mi tu retirer Kabila contre Mir. Yo moté Kabila a abusé, c'est trop abusé so pena moi si ba o konze pas mobile. Atako tu biso basi musuto na mabala mobala ko konzanga tina po wana te o comme le quoi sert Pierre na ya pa musela ko makolo. Muku na défendre yo allez Marie Maja finga kwa mikon so biso suto yo kaka. Silence radio mutalo bazati. Bo konzanga biso ba to pesa to yeba déjà nyonso ya yo pa Marie Maja sokola nde mutema ne lingi. Baloba ne ite ote. O lukele mkomonte ba kange. Mais moukou de babétis ne sont arrivés à Sala na Congo, yo bien go, te, moko kangete parce que ça peut mettre en Zambie. Mais moukou non allié à l'objet ça logique. Fait beau pigner yebo le pasteur afanda. Mais en même moukou na tina prison, ça c'est abusé bo baby si vous kemu si katro. N'infraction nini do bokanye na kanai. Do Kabila osama comme na volonté na inde ya lingi. Eh Kabila, batu ba kufa ba kinda mabele papa. Ozali banga to za mutu loka batu musu nyoso. Obo tipe bana. Ti bana na ba komo ba 96 bizengi bango so pour makambo salaire na sens te. Pour makambo salaire na sens te boni mota mabebo yi. Do 18 ans on a pour les aki mke faut ça 32 ans le quoi Mobutu. Bon longo e poni faut beta kama ça so bomba congolais comme ça tikali président. To beta maboko oui mon kuna sali mabeba fandi si mon kuna kokote ali soute fanda kuna pasteur. To va suspendre ACK. Mais pas au moukou na bo China prison. Infraction on a bokangele papier on les infraction kenini abomina. Ayibi nini? Infraction moukou na kombo non. Mais Congo za super socha makolote. Akocha makolote donc la minute soko mekyo ba o Kabila alia ki madesu kasho. O Kabila yibi tomate kasho mendenge yo yibela na banzi mutokanga kwa zate yo zali banga mu ya mungwa pona ni boye pona nini mboka peneza na occupation ya grave yo ka exagéré donc des ana ba congolais tout bizengi il est temps Félix Olamuka pourquoi bando sacrifier population peuple mobimba te likola un individu yo yebi source malamuti Kabila za roi te bokonzana Kabila nda ko peso te bokonzeza peuple. Il faut en ngambo peuple na micho démissionner son moni mointe. Tikaye. Comme ça tango démissionner tout le monde ndenga ocha tambo mwamba pose. Poni ko sakana batu bo bike o baby seli batu soirée to bando zela tamu kuna ko samba bimito yo ocha ta poa. Mais ba ma pepe ba ke na épée. Na raison ni infraction ni point d'interrogation. Ka poa mankaki Nzambe Kabila Joseph. Abimisa ki Israël amima ki Israël na Égypte oh ya mona ki ndoto ba ya ngombe ya cette vache maigre na grâce Kabila Nzamba ba ki osalo longa biso ça ki o bien tonga toza to kufi ozana motema te Kabila oza motema mabemo ko yo no live bonté anezelo kuta ya lukuta olobate na miso mobile no seke yo pena Kabila ndenga zana matana mkongo na fioko tu asumbi dikolo Tiba onyo ko la pena peuple no boy. Ate exter, a telemaki.
alobelaki roi signaki roi ayebeki ndenge nazokota wana soki roi TMC pete baobomanga mester asignaki akotaki nde ye wana muta solo yo te bula moko opesa basoso na Thompson ya 680 millions bozwa tout somi basoso wana ba container opesi 680 millions chaque mois soki $80 000 $670 000 boza nango ebele on est supposé qu'il a 18 et le blâme no rien boye sous 670 000 tant bozu binomo 670 000 pour combien tira ba pesa ba nyangara kata ba congolais combien binomo bomo teke bosa mabe fo bolongwa